Bonjour, bonsoir, ce n'est pas R et Kokoute la bino. Avant tout, bande émission na biso topé saka merci na Seigneur. Kola la kola mukeza habitude te zaka kangolu ya nzambe tomoni susu mukolo alelo. J'espère bozo mona miniature. Wana miniature wana eza bato ya théâtre na biso o basepelisaka biso o boyebi bango bien koleka cuisine ya Niki TV. Bango wana tokolobela na émission na biso ya lelo. Bino nde bomoni bango boyebi bango très bien bandeko nanga. S'il vous plaît, au coach au liker, au coach j'aime, au coach au partager, au coach au s'abonner. Ce qui est la première fois au cours d'une émission à cuisine Yannick TV par-ci par-là, qu'on zappé s'abonner pour rater de recevoir encore des émissions espère bien. Ah, topé sa kaka conseil, ah, tolobela nyon so sofi rien. Eh, zala bongo bana maman. Baba kuku oye respect pona mams na biso respect mams ici la wana mama na biso ekendaka bongo bande wana nga tolali olamuki makambo ezangaka te olali olamuki makambo ezobima olali olamuki makambo ezobima bandeko na nga makambo eza tomemelaka bino baémission oyo tomemelaka bino te mpo bakroni mama oyo bakroni papa non tomemelaka bino émission oyo mpo bozalaka informe boyebaka ndenge makambo yango ezotambola toyebi ke makambo bande bandaki ti lelo solution eza te banda babandaki kofinga sila bisalu ti lelo bazolemba kaka te bazochange baposition na baposition suite mpe bazozwa te sheke eza kaka na ka na bango bandeko na nga babakuku oye toujours maboko likolo mpo na mam sisila respect ezalaka bongo bandeko na ngai. J'espère bomonaki mam Sisila auti kokomela Linda. Félicitations ma fille. Linda peut répondre merci maman. Ekendaka bongo zua te kanda te. Mama nyonso soki aboti mwana resita mwana esalaka mama fière. Mama zomona ke te bafui na nga, bédication na nga, o na pesi pa bana nga, yango nde lelo nazobuka. Kotala Linda ake kosala clip na Fally Ipupa epesameli mutu nyonso tute bandeko na nga fotolo ba vérité epesameli mutu nyonso tute bandeko na nga oki kokena o concert ya Fally oleki liboso po bini na ye eza ndenge moko teke na mutu asali clip etikali vi mubimba clip wana eketala makaka na RDC te meketala ma partout parce que Fally Ipupa azana ba fan bandeko na nga Fally Ipupa azana ba fan o balingaka koleka même na RDC azana Côte d'Ivoire azana Sénégal azana Mali azana ba na Gabon Fally Ipupa aza na Europe États-Unis Canada Fally Ipupa aza international bandeko na nga siko kotala kacha bamikolo okava bamikuli mwana moko amukie Linda Cote sikoyo abimi bandeko na nga eza likambo ya grâce eza likambo ba comparaison to bino bolimo bando sala famille l'autre là to boyi to refula bino te ba l'autre la famille ana to refula bino te parce que tozala moma refula bino te biso tozo sopande ba champagne pona récite ya Linda Cote kotala Linda Cote eloko ake kosala na kati ya clip a Fally Ipupa en tout cas Linda Cote bravo de la part à cuisine ya Niki TV au marqué otie vraiment biwo ezalaka nde bongo tozomona vraiment musala oyo mama azosala azopesa bino formation moko ya kitoko emonani na misu ya bato mpe eyokani likolo na se elobi amen ezalaka nde bongo ezalaka nde bongo parce que bino ndenge bozala na bato ya famille ana bozangaka eloko ya kosala ndenge bomoni kaka Linda Cote na kati ya clip na Fally Ipupa bosutukani eloko ya kosutukela te bosutukeli Linda linga lakisa bato nini Linda ndenge aza na ye ka lelo mutu abanda kopusa na pembe na Fally Ipupa eza exil peshanga nana boyango
Ici pechanga soki bande kopusa na pembe na Fally Ipupa parce que bayebani baza bana commune moko ndenge kaka ezalaka alekaka kaka na baconcert mais nani basala clip te fo tolobaka vérité bana mama. Ici pechanga amukolo par rapport ya Linda aza pe yaya aza pe icône toboyi na biso te tolobaka nyonso sauf rien mais kotala banda Fally Ipupa bayebana Ici pechanga nanu aleka te basala ne clip muto tomoni oh Fally Ipupa asali ne clip eyokani egangisi RDC eza Linda Cote bandeko nanga foto nzima mwana biso foto nzima ndeko na biso azosala musala na tellement kitoko nabengaka Linda Cote future sila parce que Linda aza na ba coaching mo boy biloko mo Linda aza nango eza pa mam sisi la bandeko nanga foto lobaka vérité polémique obino boliboya na biso toana besoin ba polémique te po toana besoin ba comparaison na bino bizo bate po Ixil aza mukolo Linda aza leki par rapport ya Ixil Linda eza époque ne toloba kilelo toloba lobi te mais toloba kilelo ba mikuli eza susu bango te na minute baloba bano babimi bano mama na bino aboti baosala musala nini tomonaka bango eloko te tozomona kaka kisongisongi na kisongisongi mais na kana biso na SB mama na biso alobaka kofinga te mama na biso alobaka toujours boulonde loba bandeko nanga bulonde ezoloba kati ya Linda bulonde ezoloba na Michu Mbembele na Lisias na Nomi na kati ya SBA bafui vraiment mama na biso eza nde bango otali Michu omoni sila bisalo otali Linda Cote obi wow o nazomona kaka sila j'espère bomonaki Linda aute kosala moi coaching moi lo mobo ya mukia postango partout otali obi te o eza Linda to eza sila bisalo bandeko na ngai na Facebook botala Linda Cote makambo sali bande onanga photo sepa na lipambola muninga eze poka Linda za mwana mukie ayena balupemba na ye aza mwana mukie ayena balupemba ne nebisaka bino bokoza na famille baboti bino trois boza na grâce morte mutu na mutu azalaka na grâce ne bande onanga grâce à Linda eza grâce à Michu Mbembele te grâce à Normi eza grâce ya Linda te mutu na mutu azana na ye tant oyo eza nde ya Linda Cote ake abeti atie bibi ekoti eyokani mukili mubimba kotala Linda Cote na kati ya clip wana Linda bravo quel esprit quel charisme ojoue ngo kitoko cartonné ba rôle no kitoko osepelisi mutema Fally Ipupa osepelisi mutema Nana Ketchup bandeko nanga ezalaka nde bongo okosala musala moko boye bandeko pe basepeli bandimi ope ekendaka bongo omoni Linda akomi international bino ba mikuli bino susu te na minute eza nde époque ya Linda na minute eza époque ya Linda eza su époque ya ba mikuli te boli bosala ba comparaison eza na sens te époque ya Isil DG leka na minute tobeta Isil te mais tobeta Linda Cote nde yende makambu parce que Linda na kati ya clip wana oboyi sala mokilo okotala obi okotala te bandeko nanga toza mute ya malamu ko soko otali clip wana olobi wow nzambe pambola mwana mwasi botala Linda ndenge cartonné botala Linda ndenge pesi makambu mam Sisila en tout cas mama oza vraiment mama ozo former bana en éducation na tout kitoko totali Linda na kati ya clip wana tobi non o ndeti Linda te mais Linda kitoko makasi papa na biso Fally Ipupa merci na musala malamu merci bozwaka kaka bafille misusu en dehors RDC mais esali biso pe plaisir bafai na bino okesu kozwa mwana mboka otombola ndeko na Linda otombola leki na Linda Cote ezalaka nde bongo biso na biso bana mboka foto soutenir biso na biso bana mboka foto tombwama eza bongo tobona biso te bozwaka bafia ya libanda bakende kosala ba musique na nde bosalaka mais esali biso plaisir komona ozweli biso Linda Cote Linda ki a cartonné babi rôle tout bolobaki sala bo ezongisa bo Linda abeti yango atyebi emarke mutema Nana Ketchup bafana
et marqué mutema fali poupa nulle part ailleurs balobi nde na kati ya SB na minute eza minute ya bamikuli te na minute oyo mukolo aza lisusu te na minute eza nde minute ya Linda Coach na kati ya clip egangisi zai bongo te babakuka esengo bia esengo te bandeko na nga kuisi ya Niki TV na bino nazotala ngo nafongoli champagne na bino esalinga elengi biso babakuku tolingaka boye parce que biso babakuku toza même moral même esprit toujours ensemble ezalaka bongo lipamboli ya Linde eza lipamboli ya SB lipamboli ya SB eza lipamboli na biso babakuku zuwa te kanda te toboba comparaison na bino ya buzoba tomona boleka sala na bine loko te boleka na ba concert mais clip na concert eza deux choses différentes Linda leki na concert te mais Linda leki na clip po etikali muvine mubimba akolakisaka bana na ye génération en génération bongo te bandeko nanga foto lobaka bongo foto lobaka nde vérité bandeko nanga makambo eza bandeko nanga babato ya théâtre na biso balingaka sila te nanga babato théâtre na biso balingaka bana sila te tellement bana mams na biso bazana bana moko trop belle propre belé français belé anglais belé yango pesaka bango kento yango pesaka bango vertige l'autre là tout mona nani alobaka anglais na balotre la tomona nani atelema sala mo eloko moko tomonaka te français malonge eza te anglais malonge eza te bango moko kutu bosana bandeko nanga fo tolobaka vérité tomona oyo Linda azosala tozomona oyo Gatbi azosala tozomona mams na biso moko ndenge azosaka na anglais mams na biso kutu français koloba te français atanga ya 400 ebongo siko bana na ye bino mo botala Linda Coach na kati ya clip wow na validango bandeko nanga mutema mabe te zuwa te tosieka na lipambola muninga nzamba kopambola biso bandeko nanga nalingi siko naloba parce que na minute oyo toloba basujet mo ebele lelo na live na biso tosisi na likambo ya Linda te me tokoti nanu deuxième siko position Muchopi yaka nabengi Muchopi yaka zwaki tivandola na no émission o Muchopi yo moko kaka Muchopo lekei na bémission obinga nayebaka te eloko nasala mama Sila Bisalu nayebaka te eloko nasala grande sœur nanga Sila Bisalu naleka na kati ya SB epesanga makambo me komi su nalekaka te nayebi eloko nasala te mams nayebi eloko nasala te Muchopi kaka yo moko lekaki olobi ebi eloko sala mamsi te yo moko luki kutu mamsi akobengi sosu na SB parce que SB nayebisaka bino eza kompagnie ya munene soko leka na kati ya SB te seke batiaka oka te parce que na kati ya SB bandeko nanga soko leki ozwa makambo soko kufa osekwi parce que mamsi na biso aza petit Jésus asekwisaka bato aosekisa balazare omoi lazare ndenge asekwaka eza lokwa ndenge asekisaki Lovita asekisaki Niki asekwisi ya momo azosekwisa bato oyo nyonso ya kala oyo tomonaka bango lisusu te mamisi na biso aza mama d'amour azoluka bandeko na ye ya epoke ya CD azozongisa bango na epoke ya YouTube mutema malamu mamisi na biso aza nango yango baomona bazolinga ye te bazolinga mamisi te mpo mamisi aza tellement mutema malamu mamisi asalaka concurrence na mutu te mamisi na biso azelaka nzambe Sila Bisalu wumela yo nde number one soki balobelaka o te se koza na succès te c'est qu'on a succès te soki bazolobela Sila Bisalu parce que Sila Bisalu aza na eloko parce que Sila Bisalu aza star nayebisaka bino na kati ya RDC tomonaka na biso bastar te star eza kaka Sila Bisalu balobi star eza kaka Sila Bisalu bastar baza bango te bazalaka te na bato ya théâtre na biso star azaka moko eza Sila Bisalu beka mpomba scène
balobi nzamba ba trophée bana bo banda ba filme banda bo banda kokoma so na 1900 combien na kipa bino kutute ba l'autre là kokoma ti lelo na bozwa ta trophée moko te po so na bide emsu toke na plurière ekomi ebele fona ke nango kana moko no na mona te mais même si na biso banda boulot na e banda bandi boulot na eti lelo même si na biso mérité toujours ba trophée même si na biso ba lobela ke po aza icône ba lobela ke po aza monument RDC même si na biso ne star balobi sila bisali nde star oboyisala mokili na yo eza bongo mpe etikali bongo bobanda kolobelaka kaka ye bokolemba te ebino bozolobele sila aza koavanse bozanaka mpo bolobelaka etotie bino wana bolobaka boselele succès boselele publicité boselele promotion esalanga elengi esalanga kitoko bandeko nango ozwa ide te bana mama muchopi kaka yo moko muchopo lelaki esiko oza soko moni ke ozara bien ozoluka na kati ya SB pona nini yo lelo muchopo komi koloba ke te ndenge eza wana balobaka kutu malamu na ye te muchopo olingo olakisa bato nini muchopi olingo olakisa biso nini muchopi soki yoleka na SB te obie si la bengisa fo lisusu te papa bilobela na yo munoko na ofo balola lulem na avant koloba oyo loba bino na bino bato ya théâtre bobomba na ba secrétaire ndenge olobaka mabe asila bisalu esiko oza obite nde na oloba be muto omema za te nayebisaka bino sila bisalu soki aza bayini ata 10 me moko aza na olinga sila ozanga te oyo olobaka ekomaka na mato ya mamisi na biso alingaka bato asongisongi te mamisi na biso alingaka bahypocrite te ce n'est pas la peine oya lisu na kati ya SB parce que bato bazoluka bana SB baza tellement ebele na okuba bengisi bango te bato misu bazoluka kutu baosala ba prière nzambe sila bengisanga ta na SB sila bengisanga ta na SB yo nani oboya SB yo muchopi yo nani muchopi toyebi ke sila bisalu azalaka pa belvi toboya yango te tonzimaka yango sila bisalu aza na problème ya muntu te pe sila bisalu aza na ennemi na muntu te bino nyonso boza basere na ye soki lelo sila bisalu akoma distance parce que bino moko bolobaka bino moko bosalaka ya mabe mpo na sila bisalu nzambe azo épargne sila yango fo distance fo respect ezala ce n'est pas la peine de rappeler bato parce que toyebi bien lelo so SB efongwama eza grâce ya belvi toyebi yango eloko kuta koexplike biso eza te mpe eloko akobomba eza te eza bongo lelo sila na belvi deja mona sila leka lobi ke belvi aza enemi na ye deja mona sila leka afinga belvi mutu na mutu avai na kwe na ye mpo respect ezala eza na oka te so ye mutu alakisi yo mosala okoma mowumbu na ye ezalaka mpe bongo te bana mama mutu mosusu nde aza na alakisi yo mpe mosala mosusu mpe yo kuta oleka esusu akoleka ezalaka nde bongo eza likambo ya zuwa te eza mpe likambo ya concurrence te eza likambo ya ta nzambe topesa ta na ta biso babakuk towelelaka eloko ya mutu te biso babakuk tozelaka nzambe toakaka na poste tozozela bilaka ya Yahweh muchopi eza tosala rappel pasila parce que sila aza camarade na te sila aza icône aza yano ya musika so bozosala ne ba théâtre sika moko eza ndenge bulu ezosenga mais aza ya na yo yango fo kozala na respect na oyo aza mokolo parce que balobi respect eza réciproque sila bisalu afinga te sila bisalu arépondre te sila bisalu mpe akumbaka bino te mais bino nde botiaka eka bandeko nanga nazo balancer bino mobolanda nanu ndenge Laetitia Mwamba aye ko répondre parce que Laetitia Mwamba alobi ke bakosela ke kaka makambu turo abone mabe turo aboine makambu Laetitia Mwamba aye ko loba pona batu o bazotonga sila pona batu o bazo manquer sila bisalu respect nazo balancer bino moko boyoka muchopi ndenge pe alela kapo azonga na kacha
kacha SB mais na kacha SB porte pour na muchopi eza vraiment fermé na kraka na cadena check boyoka siko muchopi boyoka Laetitia Mwamba j'espère boyebi ba voir na bango tozo continuer toujours émission tellement émission na biso lelo eza ba sujet belé to ke nango partie par partie à suivre. Yo Kizengi, nasa timbela bino va profiter na simananga. So na poso manquer si la respect, moi je vais pas te permettre. À mon ninga noté et à malasuka eba. Yo Kizengi, nasa timbela bino va profiter na simananga. So na poso manquer si la respect, moi je vais pas te permettre. À mon ninga noté et à malasuka eba. Yo Kizengi, nasa timbela bino va profiter na simananga. So na poso manquer si la respect, moi je vais pas te permettre. À mon ninga noté et à malasuka eba. Kamu mo natenga mna hivi ngote na loba ngote ni kama waza ni makosera kwa kama buzuba ba internet ya tulikuwa nga muchopi bande ko ba hotela nga na zongi na Lizabaku na hivi kibato mayili buza tellement belé makasi bata mayili buza tellement belé voilà moi to fandaka za kabazo bate para mayele bango pe bazaka mayele mutu lokola muchopi ngana kolika ni mission na finga mam Cecilia pe YouTube evandi ni ba rezi succès ni ngana zana ngana na succès te oh mutu obeta na un jour obeta ba 100k le ka 100k siko mutu oba ba féliciter pomba scène Ozo sepelisa combien de familles ont le stress. À l'occasion de rien, on a fini à mams ici là na internet. Internet est tikinga. Ah! Yo moi ce que on a vendre à ce qu'on a sekaka bato ba na opesa mams information. C'est ça là moi ce qu'on passe. Mam c'est tant qu'il y maman et tant qu'il y yaya à côté internet à tes ables monsieur à la émission mais ils ont de la bas mucho pa findio mucho avant comprendre mucho pa finga la finga été na loba mabe na été mais ba doit ba ki ngala loba mabe na yo moni sala ki na SB na jouer les sauter pesa kama makambo ya kana film ngana na mam sa ebisa ngai le na jouer o ndaku na na ebi ke deuxième film no ya deuxième film makambo ba créer na problème ba mo ikatinga siko yebisa ngana mutu aza posta chona film yoki mabe na o chonte ata ngai so mutu mo ba yo pesa ngami se mutu ba lobi na o bobo na o kata ba ris na o benga o sute ndesko esala ke mam sa benga ngati ndeko bloka o mam sa ndinga bloka ngai. J'espère bolandi muchopi bolandi muchopi ndenge abande kolela ndenge abande koloba ye asale loko te na kutu na mingi ya ko expliquer te tellement bino moko bozana bande ko na live bo comprendre ba j'aime et ça la cuisine Yannick na bino bien s'il vous plaît tozo continuer toujours émission boyo ki pe Laetitia Mwamba ndenge moko azoloba Laetitia bravo Cuisine Yannick TV alingaka bolamu ya mam Cecilia. Na lingaka muntu alingaka mama na nga Sila Bisalu. Soko lingaka Sila Bisalu, biso pe babaku toko lingao. Soko lingaka Sila Bisalu te, biso pe babaku toko lingao te. Po biso tozaka ba hypocrite te, biso totambola la vérité nde sur vérité. Yango bozo mona vérité mama biso ezangisa abino kimia. Vérité mama biso ezangisa abino kimia. Biso tozaba to vérité sur vérité. Bande wana j'espère bolandi Laetitia Mwamba ndenge moko azoloba en tout cas na ekopesa kaka merci na Laetitia boende ezalaka ezo reconnaître que ndeko noza mukolo oza leki mutu na mutu acha na place na ye et que ça la bien makasi la famille et que ça la bien ce n'est pas la peine to le kaka na émission to finga ka bino mo conscience na bino bando sala parce que makambo biso to lobaka biso to na biso banzambe te bisika bo bimisa makambo na bino biso pe to yebite kaka bino mo bozo bimisa makambo na bino ako bo mon internet e koma lokola parke po bo funda ka makambo yango biso pe to zo ba matière bongo te ba la mama faut te bisa bango vérité parce que makambo nyonso biso to lobaka jour et nuit ezo utaka na ngam na bango bato a théâtre olalo la muki o muchopi kuta poster olalo la muki o muchopi kuta lobi bo epona Sila Bisalo a camarade noté Sila Bisalo a mukolo eza kute loko rappeler Sila Bisalo parce que Sila Bisalo e moko bien très bien
Si la bisolo aza ennemi ya belvi te nayebisaka bino si la bisolo aza ennemi ya belvi te si la bisolo aza ennemi ya mutu te si la bisolo avanda na ye distance pourquoi botunanga pourquoi cuisine Yannick par rapport au bolobaka bosalaka makita na bino osila bisala azalaka te ekomelaka ye aza mutu aza na mai na makila atali bandeko na ovanda na bango bien kasi nga napesi mokongo baoloba mabe mpo na nga nazala na chaîne te nazalaki na chaîne ya bango bazalaki nanga gentil ka nde nakomi na sb nange komo créer baproblème na préféré nazala nanga distance mpo na bona nga balobaki bazongisaki mabe bakimaka ngo eza nango te olingi mabe nga nalingaka kaka mabe non mabe bakimaka ngo soki okimi makambo okutana na makambo te mais soki olingi makambo surtout na ngamu na bino bato ya théâtre okokutana na mama na makambo mpo kuna eza saki ya bamakambo bandeko na nga eza somo na mawa kaka bino moko bobimisaka makambo na bino bozwa nango na internet kaka bino moko bosike bokende osala barépétition na bino bokende osala bafilme na bino batournage na bino kuna bozobimisaka makambo na bino bosololi na 2 ekomi na 3 bosololi na 3 ekomi na 4 kaka bino na bino nayebisaka bino sila aza nzambe soki olingi na osila te babakuku balingaka sila baza monde entier babakuku baza international bobosanaka te babakuku balingaka sila soko simbi sila korépondre te biso babakuku tokocharge na bino biso babakuku tokorépondre mpo na sila bisalo parce que sila bisalo asalaka mabe te non namona te sila leki na émission afinga mutu non namona te sila leki aloba mabe ya mutu sila azala makambo wana te aza na ye na mabe na ye aza mpe na malamu na ye me aluka akomisala toujours bolamu sila azalaka na ntan baproblème na bato te sila comprana sila aza oyo boyebaki elelo te sila aza oyo ayebi nzambe nayebisaka bino nayebisaka bino bandeko na nga babakuku bozalaka mayele ndako elingi mama ya bino te bokotaka te David awa na chaîne na nga Cuisine Yannick TV nalobelaka sila nalobelaka bato nyonso sauf rien tolobaka bongo olingi mama na nga sila na kolinga o parce que nga Yannick na Cuisine Yannick TV na bino naza mwana sila bisalu bana ngai baza bakoko asila bisalu ndako na nga eza ndako ya babakuku eza famille ya babakuku ezalaka bongo bana mama foto explika bino bongo zuwa te kanda te balobi nil par ailleurs bakabelo ya solo ya suki pa Olga Kabelo nde makambo chez Olga Kabelo bokozwa baperiki tu olingi tu oya milai oya mikuse oya sila bisalu oya Fatou Miracle oya Irene Masiandos tout eza na kati chez Olga Kabelo boya ebele ete yangoyo ete eye mwasi nyonso abwakamaka mwasi nyonso azalaka propre mwasi eza na mutu eza na manzaka eza na makolo chaussure na sac egangaka bandeko na nga bosombasomba te kosomba na suki ya makasi ya tumba zazu Kabela solo chez Olga Kabelo nde makambo okoti kuna olobi wow mwana mwasi oyo nzambe apambola ye eza nde bongo babakuku bokota oza na besoin numéro Olga Kabelo benga Cuisine Yannick TV koma na commentaire na kotindela yango bakabelo ye a sorti nyonso ete yango oyo bandeko na nga zuwa te kanda te fo sepela na lipambolo ya baninga kotala kaka makambo linda coach asali linda okomi star munene oza na ode ya star mokomi susu star munene akoleka bato bamonaka linda te bakomona linda bato balukaka linda te bakoluka linda bakontaki lisusu efongwami niveau ya linda ekomi likolo ka vraiment likolo na bato balobelaka linda te bakolobelela ye parce que linda za star ya monene oka vraiment star international eza nde linda cote eza zuwa te kanda te eza na époque
époque linda nde yango ba tozolobela kilelo tozolobela nde linda coach olekaka na yo nasalaka mission te nasala naleka na concert tolobi concert te tozolobela clip bokanga bien tozolobela clip tozolobela concert te tozolobela clip Bafanya Fally Ipupa to soutenir Fally Ipupa de pro de loin. Fally Ipupa na kati ya Brazana nana Ketchup babengisi invité na bangwa munene Jérémy Shabani camarade ya nana Ketchup. Hey mama nangaye, Jérémy na kati ya Braza. Balobi stade ya Braza eza ko bouger. Na Braza panique ya dégâts pona Fally Ipupa to soutenir Fally Ipupa botala ka Fally Ipupa musique yana nulle part ailleurs faut la ka Fally musique a Fally kitoko makasi bafana Fally bokota s'abonner na chaîne à cuisine Yannick TV parce que Fally pe aza abakouk to soutenir Fally Ipupa de pro de loin na musique na ye tellement Fally Ipupa aza ndeko na biso congolais aza mwana mboka faut to soutenir ye na tous les domaines to soutenir ye et que ça la bien makasi bandeko na ngai biso to lingaka lipambola baninga biso to zalaka bato akento te bato azua te yango bomoni bénédiction mama na biso eza munene yango bozomona bénédiction style abisalu ezozangisa kimia yango bozomona panique na kati ya RDC oroboya sala mokili na yo koboya sala mokili na yo sala mokili no bandeko na ngai ya boye bazwi yango wapi linda na kati ya clip bana linda bakomona ngo bakoko alinda bakomona ngo etika lipa bakobengisa linda poso le kecho abengisi linda koma kaya le kecho ezalaka nini yango linda bakobengisa partout po basala bainterview par rapport ya clip wana linda bato bayebiki linda te bakoluka linda vanaka wapi azalaka na kwe nini avivraka nini banako nanga oka vraiment ko makambo efije fongwami fongwami susu akoleka na via linda oeza lipambole ya linda mama biso sila bisalu apesi félicitation Kati Okonda wetu apesi félicitation bravo na linda bisalu linda koti te me linda bisalu ezaka bongo bandeko na foto sepea na lipambola muninga Foto siependa lipambola muninga ponzambe pe apambola yo. Mama Jeannette Bosolo na kati ya Paris balobi na Allemagne kuna ozo manke bango. Na kati ya Paris Mama Jeannette Bosolo a bougé Paris jeté dégâts. Ezala bongo. Bandeko na Sheila Fayulu na kati ya Genève. Nikleti malanga na kati ya Genève abakuka tongo bango nyoto baza kosepela pona linda cote biso babakuka toza bato abolingo oncle des abakuke mama mami elongo linda nzamba lola protéger yo nzamba lola batela memo na ba dimension mususu akoleka parce que oyo bandi nzamba memo susu musika akoleka oza premier clip mais ok na ba clip lokola mama na aussi la bisalu nzamba ba trophée eza d'époque na bino zuwa te kandate bana beba zwi bango wapi bana respect baza propre bana kitoko bozwi bango wapi SB toujours likolo baba to protéger SB baba to protéger SB baba to priaka trop na SB makambo boye na kaba ina mama na biso bazangi kimia na kaba ina mama na biso bazana kanda na kaba ina mama na biso confusion totale balobi elongwe mame komi susu mwana bango balibala kisa biso nini tokolakisa bino biso toza nzambe tokolakisa bino biso toza toujours likolo balobi aigle à moi c'est un de sila bisal bekam aigle à moi si la bisalo apumbwaka mwana nkoi aza nkoi bomoni linda kocho moni sila bisalo moni linda bisalo moni sila bisalo yende mama na biso bandeko nange ezalaka bongo
bokota bikota kota te parce que na moment oyo baluka batia na bafoto ya linda mpo bokende kotala bobatiela bango bavite bokota bikota kota te boyebi bandako elobelaka mama na bino bokende kota mpa bandeko na bino omoni émission eza te kende fongola filme beta sila bisal olanda bafilme meme akala bafilme nyonso eza kuna mpa sila bisal officiel sila bisal officiel okozwa bafilme tout bokota bikota kota te nayebisaka bino soki okoti kaka na live ya moto bimi otikele evi bozalaka mayele babakuku bozalaka mayele babakuku ndenge eza boye baza na kanda ndenge eza boye ezangisi bango kimia bakoloba nini bafilme na biso kitoko linda asali mosala kitoko mama na biso emo puti d'écriture kitoko boloba nini boza vayaka bino bozangaka eloko oloba ni eloko osala bovandi bolali bozomagine tokosala ni tokozongisa ni bato akento makolo poussière bana nini tokotanga ozalaka na bana nini biso tokotanga na kana bino kuna bana nini tokotanga tomonaka lingala na lingala me na kati ya esbi bana balobaka français bana balobaka anglais bana respect bana botosi basi kitoko baza kuna botala sila bisalu ye moko toujours en forme bonne santé propre kotala bino tension sur tension est-ce que tension c'est bon libota wana est-ce que tension c'est bon on s'en fout elobi na ngata Charlotte nyasa bokosala pona linda pona sila bisel pona SB on s'en fout eza koyinda bandeko na nga makambo eza na bato ya théâtre na biso makambo eza bandeko na nga makambo eza balingi basimba linda bokomona ye te aza couvé par le sang de Jésus bokosimba SB te ebombami na maboko ya Jésus Christ bokosimba sila bisalu te abombami na maboko ya Yesu bino bongo oh linda ngalakisa bato nini linda ngalakisa bino kibolelo eza epoke ya exil pechanga to alekaka na baclip te asalaka kaka na baconcert biso tobeta lisolo ya clip na asala clip na fali atombola mosapi na bakongole nani asala clip na fali atombola mosapi linda coach number 1 toujours likolo bandeko nanga ona memelaki bino na mokolo ya lelo kaka yango tokutani lobi na ngolu ya Nzambe ona memelaki bino yango bandeko nanga na lela bino a trop merci na bandeko nyoto bozaki na live nanga merci na bandeko bakoya après merci na o bako s'abonner o bako commenter o bako partager tozo mela kaka champagne moi makaya bwe makaya bako kalingata bakotumba ngula kotumba bakwanga champagne pona linda babina pareza ko bouger linda coach bravo que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.